cache la santé. Pour la maladie, la mesure pour le gouvernement, na comité à riposte, la ZU, pour que va protéger toute la population. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Bonjour, bonsoir, ça doit pas à l'heure que vous allez nous suivre en direct à Congo Gold Télévision. Pas abonnez-nous sur Congo Gold Télévision, et puis que vous ayez à côté là. Parce qu'à chaque fois, on a un méta immortel, il bosso, il y a un écran, il y a bino, il bosso, il y a un téléphone, il y a un ordinateur, il y a bino, il bosso, il y a un oyo, pour nous causer information, pour nous causer sur Congo Gold Télévision, vraiment, pour ça que vous ayez là. Pour nous mettre en nazaboué, il y a bino mingi, il y a bino fort, vraiment, abonné sur Congo Gold Télévision, vraiment, pour ça la caravane dans 100 bino, puis surtout vivre. Sans bino on peut mettre dans côté à côté na ko risquer ba vite pour on toujours ba image dans nos salles tellement bino na Congo Gold Télévision ba boye sur Congo Gold Télévision botala nga bolanda nga ya mwana nga pe na lukaka pour na toujours ko kandeni ni ya ko sepela sabino vraiment na pesi bino ba mbote mingi ska bozolanda nga vraiment ba bonne nyonso ya Congo Gold Télévision ba émission tout ça frères émission ko mama la meta immortel mais ça émission aux arana ba sous branche moi belé ça rend belé ba mikolo mingi vraiment toujours le biso moni bo nazo ba oswanga moi ndambo il faut boye bara donc toza le toujours le bela face au quinoa ndi yango lelo penda tozo le bela face au quinoa ba mikolo bo mona face au quinoa zo le ka moi mingi pour bosenga ki vraiment face au quinoa yango ezo le ka vraiment moi mingi face au quinoa toujours sur les suna ba quinoa par rapport ya cachine tout le monde est bandé cognon sur tout le monde qui tout le monde bandé cognon sur le bande bazola taba cache et tout mais biso vraiment na kin awa précisément na Kinshasa tondé vraiment ko utiliser en côté ba cache ne ça ba bilo mo boton no mo na so bossa banzela de ba poussière yane ko za mingi au moins ba chauffeur to ba leka to ba moto de bande ko la taba cache ne na ba taba machine awa ndo la taba mingi ba machine ba to ba salaka o ba nixa ba fufu on va niquer ça ba fufuna ba machine pour na poussière wana ni ba la ba cache ni pour na poussière pour na ba se protéger na poussière wana mais sikolo ba imposer biso cache de to la tango par rapport ya bokono o ya coronavirus o eza ko ningisa monde entier mobimba nde to kobima na balabala malgré bazo linga pété to film ramé biso to fofilaka toujours pour na okandeni ya ko sepesa no ya ko sepesa babone na biso ya Congo Gold Télévision nde to bima na balabala to mekana ko questionner bande ko ndambu par rapport ya affaire ya cash neto ba bazola tato bazola tate peut tout na bango to ko ba kombo nani opusa mo mke papa opusa mo mke sima par rapport ya lumière na moni opusa mo boye lumière on a moni boye ndé bien papa mani na sala to moni na cash ni mais olongoli su cash na o tia on na kingo cash ne to moni bino nyonso le to moni na ba cash ne bo surtout que ba cash na on bala moroto ezande ke ba obligé bino nyonso to bola ta ba cash ne en to moni bino na ba cash ne cash ne za obligation la gouvernement c'est que to la ta ba cash ne pour se protéger contre la maladie du monde entier c'est ça on est toujours obligé on l'attend ce qu'on attend on te et ba on faut ta moins de 5000 francs congolais. Nous sommes obligés à retirer malgré malade. Mais nous sommes obligés. Ce que tu as souvent le cash n'est pas sa paiement. Ce que il y a eu un dollar sans payer sa paiement. Tu peux te montrer il y a vraiment il y a bâti tout le monde y a fait bah pharmacie. Et ça on dirait ici aux yeux autour ici. Au préféré Oyo par rapport au bosso à la pharmacie pour l'année. Effectivement, je pense à moi, notre médecin nous allons jouer c'est pour ça.
mais soki nasali oyo oyo eza mie par rapport à pharmacie eza oyo te eza bachere makasi te mais ochange yango après 3 heures du temps omona babi ya pharmacie eza 2500 francs après 3 heures du temps ochange obimisi sous 2500 après 3 heures ochange même kutu okosomba yango desatata mais onanga nazolinga yango te pourquoi eza biloko outi chine donc tozokobanga bamaladi oyo peut-être eza nango traité toyebi te quoi po tomoni awa lomo ekotaka awa na kongo ça c'est tone ya bakashine tomona yango mais suka yango elekaka na persi alors de peur ke biloko yango batekela biso yomoni motu nyonso aza na oblige oh cache la soutien mbote mama mama tomoni yo ozotonga nini naotonga bakashile tofacilité population mpo ya osomba eyetekama chere ba 2500 3 millions soki osala boye totekaka 500 pokolakisa biso oyo deja osali baoda nasali ya kita na se mpo emonana bien baolata yango mpe otie mpe na king na nini mpe evandaki kitoko bato baotambola soko ide oyo ezweli oyo ozwaki ide oyo ndeni yo moko ozwaki no ide kaya osungaka population par rapport à ndenge wana eza cher 2500 osunga no population osala no baoyo mais oteka ngo prime oyo ya se soko nde osala boyo mpo oganye oganye ok merci est ce que tokomona nde ozotonga totala ndenge mama na biso azotonga bakashine ya maputa parce que bakashine population eti bakashine ekomi otekama cher na bapharmacie babiloko ezalaka ba 300 francs ba 500 francs ezotekama cher mais congolais toujours tellement azalaka na souci ya population na ye ya congolais nde yango awa mama na biso abimisi machine nasombi batisi azotonga batisi ya maputa azotonga azosalela biso bakashine po ateka yango 500 francs seulement 500 francs pamba oyo na 500 francs wana so olobo osomba oyo bazoteka 2500 donc osomba oyo 5 pièces mais kuna 2500 pièces moko awa na 500 francs so misiso olingo osomba ya 2500 osombi 5 pièces yango wana mama na biso azotonga mpenza tokozwa mpe bandeko ndenge bazolata deja oyo deja batongi bakashine ya boye deja eza deja ya kotonga tokozwa ngo ndenge nini bandeko balati yango bamaputa yango oyo bozotia na élastique otie élastique mipanzi yango wana otonga tie na élastique mipanzi yakitala oyo nde ezotongama nde baosisa oyo nga moso basisi yango na omeka yango nga mona olata yango totala ndenge ezobima nde ezobima vraiment kongola aza mayele o kongola azaka mayele te kongola aza mayele makasi batali kaka ndeni bazotongela yango bango mpe yango batongi yango oyo apres awa bomona nga moko mpe na omeka yango nga moko na olata yango toyeba soki vraiment kobima kashe nde bazolata to kobima ndenge mosusu. Papa. Bonjour. Oui, tomoni on a caché to toyeba caché na bino, pardon s'il te plaît. Tomoni on a caché et on to toyeba. On l'a caché par rapport que vous avez une maladie, to l'a encore pour se protéger. Premièrement, on a caché pour qu'elle se protéger. Les alliés pour la maladie, les alliés la mesure au gouvernement na comité ya riposte basé pour que va protéger toute la population congolaise. C'est-à-dire, na mutu a na maladie, na mutu a na maladie, bisini surtout faut se protéger. Ceux qui n'ont pas salif, ça pourrait kokende na espace ya 1 mètre, même 2 à 3 mètres. Mutu oyo tolobane soit dans la cachinette facilement on va contaminer si je suis atteint. Ok? On se protège toujours sur les narines et sur la bouche parce que ce sont des milieux où ce sont des lésions où ils arrivent facilement pour que le virus atteint et à se multiplier. Tout le monde va te cacher à Maputa. Est-ce que Maputa n'a pas bien?
to oyo nde eza malamu. Bon, cache-nez, premièrement, on a la tirage chirurgicale. Il y a c'est pour 3 heures du temps. Après 3 heures du temps, normalement, on devait écarter ça. Mais suite, tout dans la moyenne, il y a un toujours là pour que nous protéger par rapport à la compensation entre les uns ou les autres. Au fait, il y a un moyen toujours, il y a des trucs pour que c'est protégé. Mais normalement, ceux qui ont à l'IPUTA, tu peux toujours mettre ne fût-ce que l'alcool naturel pour que ça ait une stérilisation yomoko. Normalement, pour que là, tu as moi rubrique moko appropriée. Mais pour la cache-nez, c'est très important. Siko ndenge ba msusu bazola tande yo lati bwe eza médical. Après 3 heures et 6 mais dans ba bazola tango tous les jours. So ekomi boye ekomi saleté à sokola la tango lisusu eza mabe to eza malamu. Normalement pour porter les cache-nez médicales par jour on devait avoir au moins 2 à 3 cache-nez pour changer. Même après 3 heures ou 4 heures, même 3 heures ou 4 heures, on peut changer. Toki mama zo le kabi abela malade ape mama la ta cache-nez ezate pona peme ikangae. Ezali elo nyo tout va mesana nango. Hein? Même si mutu azali kobela tema na mindele pe bakebele ba bela maladie ya difficulté respiratoire. Et le but est que va boyi ko la ta cache-nez mais bazola tango pour que ba se protéger parce que ndengo tambola bo. Soki ba 4 ou 5 qui ko tousser ndenge tozabo ke bazaki na malade ke ba tousser sans kocha coude sans kocha mouchoir d'office na moi temps mokia ngai na développer na routine après ces maladies cache-nez est très important que ça soit médical ou non médical. Même ya mama puta wana babi ezokanga ba tousser li puta eza kilo makasi ezo étouffer bato ali façon ya ndenge ba saleli yango il faut mutayi bandeni ça la cache-nez idéal il faut toujours kozwa bamesure ndenge bazwaka bino kaka bandeko basi soki moto eloko idéal il faut kozwa mutu ou kosala ngo na standard moko relate na yo na bouche na distance ne fût-ce que à 20 cm ou 18 wana tiango te bakangi na nzela 5 000 francs. Si on est aux abos, so po tiango étouffement paiement au wat. L'auto la takaka. Le so po la tiango le ngoli faut changer sous 1000 francs. Ko yeb sanga to ça l'auté et l'eau mo ezala mboko te ma pété. Surtout so ma ba 1000 francs to wat. O corona ta yeba na ko so corona to la te ba cash nete. Ko corona mo so pe si so pe bandi susu cash ne. Donc ba soda ba okanga. Ba okanga makasi. Ba okanga. So ça sermite ba ti côté okete na souciate. Merci mingi ya koyeba ke bozaki vraiment ebele bo moi komi déjà moi butu moi poko ekomi moi molili et celle moi sombre qui vraiment moi molili et déjà par rapport ya ndenge zaki moi moi na tamboli moi ko luka ba image na komi vraiment na suka na nga vraiment merci na ba boyinya sur Congo télévision boyo kinde baninga ba ndiko na biso ba congolais ba bibi utilité ya ba expliquer biso utilité ya cache-nez ba expliquer biso utilité ya cache-nez bazola tango pourquoi ils ont servi bango na nini cache-nez ils ont servi bango na nini bazola tango pe pourquoi ba lobby pe ba moni ndeko na biso ya chayer azui soutien ya piscine o ba bana bala o bala takenda na ba piscine pour non sokola akati yango asala ngo cache-nez tout le monde va cache-nez maputa tout le monde va cache-nez vraiment nani ki bozaki belé pour na lelo vraiment moi éternel et kaimo makasi na tambola minga moi na soki a vraiment ba bi rester toujours branché sur Congo Gold Télévision. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV.